Kilongo TV. Bana poto, bana partout, bande balandi émission na biso lelo toza awa na Maringa 72 na agence FB International, agence Oyo Pasteur de la Foi Ndima, agence Oyo Bana Nzambe, agence Oyo Sérieux Zaï Lukute Zate aweza so tiki biloko okozwa yango vidéo lelo surprise eza awa botu nanga nini bokoyeba yango kaka na kati ya vidéo oyo toza ana Maringa to fond la conteneur makambo bien eza boyebinga rabi mavinga na kosta bino te pona ela bino information vrai ne la bino makambo bien FB International eza na Paris ba conteneur ya ka Kinshasa bandeko baza na France batinaka biloko pe chaque mois conteneur ekomaka awa papa Fiston Basende Losako regeza. Voilà, merci papa Fiston Basende toza ana na tangi futa to couvrir reportage à lelo blog ezoya merci na bana notre père wana moni maman d'être de la foi association de la foi en Christ na moni bana notre père nyoso ba pesa confiance na FB International agence à solo toza abo mona bilo ndenge ezokita nde bandeko baozwa biloko meto na surprise awa tant to koma na surprise na oyebisa bino toko ba reportage na biso elongo na Nathan Kifuta FB International agence à solo. Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. Oh papa et maman noko kana zotindisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango FB International agence assure yango sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International agence moko sérieuse Africa, Europe, America, Oceania utinda bagage tokoli mutuka to courrier express utinda bagage tokoli mituka to courrier express soki na lobyo na loba kakeba na bagence oyo ya simanda komba fola bakoli na bino mena FBC papa et mama noko kana zotindisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango FB International agence assure yango balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezomi bongo na commune ya Kasavubu avenue Maringa numéro 72 direction Shaba Asosa Ozamo Bimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07 et ça bongo te FB International agence assure yango FB International agence assure yango Agence FB Business International Otindi Biloko Ekomi Agence Oyo FB Business International ya papa Fiston Basende Sokolingi yotinda mbongwe Sokolingi yotinda mituka Sokolingi yotinda bakoli Tindango na agence oyo FB International Julien Basende Tati Bayo Ignace Malalu Nathalie Zeko Allo Kin
Bana notre père, papa Jean-Paul Mayata de la foi. CFC partout dans le monde. De continuer comme ça, le transfert d'argent. Peut continuer à colis toujours dans l'agence Nabiso FB Business International. Mwana mayela lobaka lokola. Mwana mayela salaka oyo. Mwana mayela lobaka lokola. Mwana mayela salaka oyo. Kolembate kotinda bambongo kolembate agence oyo. Na kolembate kotinda mituka kolembate. Na kolembate kotinda bakoli kolembate agence oyo. Na kolembate kosala ba transfert kolembate. Na kolembate kotinda bambongo kolembate agence oyo. Bana notre père, papa Jean-Paul Mayata de la foi. CFC partout dans le monde. De continuer comme ça, le transfert d'argent. Peut continuer à colis toujours dans l'agence Nabiso FB Business International. Mwana mayela lobaka lokola. Mwana mayela salaka oyo. Mwana mayela lobaka lokola. Mwana mayela salaka oyo. Kolembate kotinda bamboma kolembate agence oyo. Na kolembate kotinda mituka kolembate. Na kolembate kotinda bakoli kolembate agence oyo. Na kolembate kosala ba transfert kolembate. Est-ce qu'on peut gauche? Pour la gloire de Jésus-Christ.
agence moko sérieuse. Afrika, Europe, Amerika, Océania. Utinda bagage tokoli, mutuka to courrier express. Utinda bagage tokoli, mituka to courrier express. So kina lobyo na loba kakeba na bagence oya simanda ko bafona bakoli na bino mena FBC papa e mama e noko e noko e kana zotindisa yo agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango FB International agence assure yango balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezwami bongo na commune ya Kasavubu avenue Maringa numéro 72 direction Chaba Asosa Oza Mobimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07. Eza bongo te. FB International agence assure yango FB International. Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. Oh papa et maman noko kana zotindisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango FB International agence assure yango sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International agence moko sérieuse Afrika, Europe, Amerika, Océania. Utinda bagage tokoli, mutuka to courrier express. Utinda bagage tokoli, mituka to courrier express. So kina lobyo na loba kakeba na bagence oya simanda ko bafona bakoli na bino mena FBC papa e mama noko kana zotindisa yo agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango FB International agence assure yango balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezwami bongo na commune ya Kasavubu avenue Maringa numéro 72 direction Chaba Asosa Oza Mobimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07. Eza bongo te. FB International agence assure yango FB International agence assure yango Agence FB Business International Otindi Biloko Ekomi Agence Oyo FB Business International Ya papa fiston basende Sokolingi yotinda mbongwe
sokolingi yo tinda mituka sokolingi yo tinda bakoli tindango na chance oyo FB International Julien Basende Tati Bayo Ignos Malalu Nathalie Zeko Allo 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 Kin Ese bomo de belo bomo de belo Moninga yo moni yanga bomo de belo Bana notre père papa Jean-Paul Mayata de la foi CFC partout dans le monde to continuer ko sala ba transfert d'argent pe kotinda ba colis toujours dans agence na biso FB Business International Mwana mayela lobaka lokola Mwana mayela salaka oyo Mwana mayela lobaka lokola Mwana mayela salaka oyo Kolembate kotinda bambongo kolembate agence oyo kolembate kotinda mituka kolembate kolembate kotinda bakoli kolembate agence oyo kolembate kosala ba transfert kolembate kolembate kotinda bambongo kolembate agence oyo Ben voilà, tozaka awa na Maringa 72 na agence FB International de Toisebino conteneur bomona sima na ngana bafungolaki yango biloko ya pasteur de la foi ezali pe na kati lelo ye moko ya kozwa bilo na l'homme de Dieu zampandi na ngai. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour papa, merci. Voilà, na monyo lelo yo moko kiti na Maringa 72 yo moko kiti sur le terrain. Parce que souvent bandeko baya kozwa biloko et yango lelo na baki na profiter na yanga moloko mo temps pesami ndio on a agence pour récupérer biloko. Voilà, confiance ya FB International, confiance ngo uta wapi boy. Moni papa la biko kota makambo batu ezaka facilité on perd de réputation, on perd de crédibilité. Donc soki tozati lelo na papa fiso basende na FB c'est parce que tout le monde est sérieux. So sérieux, parce que je ne veux pas me mêler et pas y avoir toute la crédibilité ça passe. Même hier mon aïe ça papa tigalaka bongo nous qui nous avons plus loin. Ça l'a pensé sérieux et puis ça a un caractère. Ce qui est le logo nana ngé comme matambo so mone ko maté yebise taone aussi maté vomi azong que on dit mango et ko maté et que ça l'a interprété mais c'est vrai que va comber zanga ngote mususu pe yaza na raison mutu so ko lugle moi tort o azaboye pourquoi parce qu'il y a tikala qui catégorique non donc ça comme ça donc so qui discipline ezate musale kenda libosote donc nakati ya musala faut respect ba principe on a salara même ba mona ngamba be menati kana droit va me 10 personnes ba inanga mena sala na vérité nzambe hein que na sali sabatu bongo nzambe amona ngamba be donc toujours encourager papa fiso ba sende agence FB ba tubo continuer sala avec confiance azamona nzambe et surtout nous avons interpellé batu nyonso et ba chrétien en particulier tous ba chrétien tous se soutenir bana notre père nana papa na bino les agences à moi et ndeko na bino donc bobengaka nde papa ra pesa ma programme nyonso
on me déplacé d'Injili jusqu'ici pour nous retirer colis. On a comment ça se passe parce que pour la première fois, on a image papa Rabi, mais le on a quitté. Nous avons passé à l'Angolo, ma colonie et Pambola sous agence FB International et qui est toujours le bossou. Amen. Pasteur, on a aussi été dans l'église, nous avons préparé convention. Convention des femmes de la foi. Et le préparatif est un des. Oui, le préparatif est les gabiens, nous avons la grâce. Tout ça, Ida Diazali, Pasteur Herbie, Nabandero Moussou, et Bandero Péoti, le Banamboka, Baza déjà A. Bandero Belé, Baza déjà A, Baoti, le Banamboka. Et maman présidente, il y a ma femme, maman Bibi, Aza déjà Awa. Maman Bovi, maman présidente, il y a Angleterre, Aza déjà Awa. Et maman Nabiso, Ani Pedro, il y a Allemagne, il y a Zuma contre-état. Et puis Bandeko Belé, Belé, Baya Julia Toro, Sobango Lobby, délégation, monsieur Zoya Lobby. Il est aux aéroports encore pour tout que Sobango. Donc on va se faire du 21 au 27. Et aux allons direct de Bandeko Bayi, tout ça là, donc vous les gabiens, grâce à Dieu. Donc du 21 au 27, tous en a CFC, Convention internationale. Et comment c'est international? CFF international. International, c'est qui veut dire que c'est un continent et puis un pays différent. Convention internationale des femmes de la foi. Et ils en a CFC du 21 au 27. Tous là, je pense qu'il y a des gens qui ont bilili, n'engagent ça là. Et moi, les sous, na clients, bande de cognos, bazam qui y a poto surtout en France, ou ba continuer à blonner à Kinshasa na FB international. Mon colo papa fait ça baby ça, mon colo ngana au Kabwana. Parce que un homme sans discipline aux assauts tout. Je sais que Bitumbeza n'a ngoté, mais surtout remarquer que bongo aux assauts n'a pas fait ça. Mais c'est que je sais que Nzamboyo abanda musalo na ye à permettre de le payer quota. Alors bisoto ça la confiance parce que tout le monde en a déjà. Donc je vous interpelle et je vous appelle aussi. Je lance un appel à tout le monde, dans notre paix, partout vous pouvez vous retrouver à ces moments. Vous voyez que l'agence Nabino et Ban Nzambi, et ça ne va pas faire. Parce que même Bible Zoloba, tout travail procure l'abondance. Un homme de Dieu a l'intérêt, il y a des chrétiens qui avancer dans le salaire. Parce que celui qui ne travaille pas, ne cherche pas à manger non plus. Alors ce qui veut dire, un homme de Dieu doit encourager ceux qui travaillent. Continue à faire des frères, l'église est en charge. Comme on a tenue matériel, mécanique, peinture auto, esthétique, coiffure, tout ça, il faut comment soudire, donc on va ajuster tout ça. Voilà. Et maintenant, il y a l'ajustage. Si on est en agence, nous pouvons que soutenir, parce que lui il est déjà dans le travail. Il faut soutenir. Pour 24 heures, c'est 24 heures l'église. Ça la samedi. Donc encore une fois, l'agence FB International, moi son passé, je vous encourage que Botinda Biloko et que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci papa. Voilà, merci. Tozokoba, cité c'est Tokoba, nanu, dans le reportage il y a un attaque de FB International. Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. Oh papa et maman noko e noko e kana zotindisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assurée en moyo FB International agence assurée en moyo sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International agence moko sérieux Africa, Europe, America, Oceania Utinda bagage tokoli Mutuka to courrier express Utinda bagage tokoli Mituka to courrier express So kina lobyo na loba Kakeba na bagage oya Simanda kumba fula bakoli na bino mena FBC papa papa e mama Noko noko Kana zotindisa yo agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB
FB International. Agence assurée en Moyo. FB International. Agence assurée en Moyo. Balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International. Nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB. FB International ezomi bongo na commune ya Kasavubu, avenue Maringa numéro 70, direction Chaba Asosa Ozamo Bimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07. Et ça bongo te FB International. Agence assurée en Moyo. FB International. Agence assurée en Moyo. Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. Oh papa et maman noko e noko e kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International. Agence assurée en Moyo. FB International. Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. oh papa et maman noko e kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International. Agence assurée en Moyo. FB International. Agence assurée en Moyo. sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International agence moko sérieux Africa, Europe, America, Oceania utinda bagage tokoli mutuka to courrier express utinda bagage tokoli mituka to courrier express soki na lobio na lobaka keba na bagence oyo ya nsima ndako bafonga bakoli na bino me na FBC papa et mama noko kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International. Agence assurée en Moyo. FB International. Agence assurée en Moyo. Balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International. Nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB. FB International ezomi bongo na commune ya Kasavubu, avenue Maringa numéro 70, direction Chaba Asosa Ozamo Bimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07. Et ça bongo te.
international. Agence assure yangoyo. FB international. Agence FB Business International. Otindi Biloko Ekomi. Agence Oyo. FB Business International. Ya papa fiston basende. Sokolingi yotinda mbongwe. Sokolingi yotinda mituka. Sokolingi yotinda bakoli. Tindango na agence Oyo. FB International. Julien Basende, Tati Bayo, Ignos Malalu, Nathalie Zeko. Allo, 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 Kin. Et c'est pour mon débelo. Pour mon débelo. Moninga yo, moni yanga. Pour mon débelo. Bana notre père, papa Jean-Paul Mayata de la foi. CFC partout dans le monde. De continuer comme ça, le transfert d'argent. Peut continuer d'avoir colis toujours dans l'agence Nabiso FB Business International. Mwana mayela lobaka lokola. Mwana mayela salaka oyo. Mwana mayela lobaka lokola. Mwana mayela salaka oyo. Kolembate kotinda bambongo kolembate agence oyo. Na kolembate kotinda mituka kolembate. Na kolembate kotinda bakoli kolembate agence oyo. Na kolembate kosala ba transfert kolembate. Na kolembate kotinda bambongo kolembate agence oyo. Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité. Agence assure yangoyo. Sango malamu na memeli bino bana kini boyoka. Sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka. FB International, agence moko sérieux. Africa, Europe, America, Oceania. Utinda bagage tokoli. Mutuka to courrier express. Utinda bagage tokoli. Mituka to courrier express. So kina lobyo na loba kakeba na bagage oya simanda kumba fula bakoli na bino mena FBC papa. Oh papa e mama e. Noko e noko e. Kana zotindisa yo e. Oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi. FB International. Agence assure yangoyo. FB. Le business a ses idées,
FB International à ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. Oh papa et maman noko kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assurée en moyo FB International agence assurée en moyo sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International agence moko sérieuse Afrique, Europe, Amérique, Océanie utinda bagage tokoli mutuka to courrier express utinda bagage tokoli mituka to courrier express soki na lobyo na lobaka ke bana bagence oyo ya sima ndakomba fola bakoli na bino mena FBC papa et mama noko kana zotimbisa yo agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assurée en moyo FB International agence assurée en moyo balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezomi bongo na commune ya Kasavubu avenue Maringa numéro 70 direction Chaba Asosa Ozamobimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07 eza bongo te FB International agence assurée en moyo FB International agence assurée en moyo. Eh ben voilà, je pense que vous avez belé surtout na ba client fidèle ya FB International, na ba client oya sika FB International agence à solo. Ba yo na pesi yo mbote, bandeko nyonso tozamba na FB International, ndeko Julien, ndeko Nathalie Zeko, maman bane belé, yemoko fiston ba Sedne, pasteur Eric bandeko tout ya FB International oya poto na oya Kinshasa, na isimno musale ko bakaka boy. Tant musale nzamba ko makambo to bakisa lisusu sérieux na esi bobenga fiston basene numéro za fiston ngotinda koli ngotinda mutuka to nini nyonso eyaka na FB International. Merci Nathan qui futa zesi mabili, merci Gauthier Kele, merci Trésor Ntingi, merci na bandeko nyonso travailler na bango Bogo Sanderson bana notre père nyonso, merci na bino to kutemba si ma numéro ya sika FB International agence à solo. Kilongo TV. Longo TV. Kilongo TV. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business et pas Fiston Bassene, à Bizoko Tozane. Maringa 72. Maringa 72, je explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, elle dit que na Kasavubu. Chaba Sosa na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Pedro Zouaka. Pour
plus de contacts. International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo.